Mbote na bino, bandeko na ngai, baninga na ngai, bamakopa, bamakopi, na ngai nyonso bazokotaka na kata chaîne na nga po batalaka, commenter, partager yango et pas batu nzamba pambola bino mwena taka bakombo ezate, bakombo eza mingi penza. Apambola bino apesa bino na obozangi po bozobakisa 1+1 na ona zangaki. Merci beaucoup kota na chaîne nanga Arrête Kilumbu Shembo, bo mi abonné mingi, bo like mingi, bo tia commentaire mingi, oya mabezali, o na zangaki boko la kisangai. Bambote na bino lelo tozokota na nini na biso ya recette ya mbinzo kaka ya kokalinga. Mbinzo na biso ya kokalinga otokolamba, tosukola ki maboko na biso bien, tolati kitambala, sikoyo mbinzo, mbinzo mso ezota na Afrique, kuna na Congo, e utaka pe na Afrique, ezaka na mabele mingi. E komi pe awa, avant kosala mfo kosukola mata 4 fois 5 fois, po mso ezaka na mabele mingi, kosisa penza mai na ngo ya mwindo na salite, sima okoti na kolamba, tulamba kaba mbinzo eza moderne musu batiaka mwamba, mususu tomate, mususu kokalinga, mususu kosankisana maki, eza moderne balobi ekolo ezaka na ndenge na ngo akolamba, me tokoyekola kaka. Toza na mbinzo na biso, yango wana eza na mubeso, tosukola ki yango moni evimbi, po eza na mai, ekotaki mai, tosukola ki yango mbinzo na biso, yango wana. Na kati ya mbinzo na biso, tokotia kaka matungulu kaka, tokotia feuille de laurier muke, tokotia Kib Magie, yangoyo, Kib Magie yangoyo, totutia yango na ai, tokotia yango matungula mobimba yangoyo, yango tostokataki yango ezali wana, tokotia mwa vegeta, tokotia mwa muscade, mwa citron, tostotia mafuta ya l'huile d'olive na moto. Awa sikoyo tokolia kotia mbinzo na biso na moto. Omoni mbinzo yango ezana mai nango yango wana na tiango na mai nango oyo nasukolelaki. Na bakisi mai te me na tie na mai nango oyo nasukolelaki. Na tie topelisi moto, na tie na mai nango oyo nasukolelaki. Mbinzo na biso yango wana. Omoni yango bien. Mbinzo na biso yango wana tosukolaki bien penza. Na mbinzo na biso na kotia vegeta. Mafuta na saina ki na mbinzo na biso neti eza recette ya muke, eza recette moko elengi, ezaka ya posa ya mboka, tosala ndenge nyonso kolia na l'huile d'olive. L'huile d'olive mama eza mafuta moko kitoko, l'huile d'olive oyo okokosala nango pe soin de visage elongi, kopakola na nzoto, esalisaka makambo mingi. Na kati ya mbinzo na biso na kotia na mungu atene na sina tutaki naza na vegeta, naza na Kib Magie na kobakisa mungu ateme na komeka soko pite na kobakisa. Na zui na tie vegeta na ngai. Eleka pe mingi te o. Na tie vegeta na ngai. Na mbinzo na biso na balola po ekota. Na mbinzo na ngai o na kotia matungulu. Na mbinzo na ngai oyo na kotia mwa muscade muke ekota. Mingi te. Na mbinzo na ngai oyo na kotia citron muke. Eleka pete bamama na baki chaque fois bozana ka citron na kati ya cuisine te, citron eza saka na biloko mingi. Na mbinzo na biso na kotia feuille de laurier. Na mbinzo na biso oyo na kotia Kib Magie na ai nango na tutaki na liboka muke oyo nazaki kotuta. Yango toza kobalola kaka biloko oyo natia nde ekoki po ezambisa kokalinga na kozela yango tina ndenge matungulu ekobela nde nakobimisa mbinzo na ngai. Tolobi pe ezambisa kokalinga lelo bomoi totie tomate te, bamisu batiaka tomate me ya mbuma lenga lelo natie tomate te. Okoki kotia pe pilipili okalingi nango mbala moko po biloko moko boyebi mbinzo, me nakotia pilipili na sima
soki nakomi tokomi kolia nde nakotia po okotia pilipili bato mosusu bakolinga kolia baliaka pilipili te donc okobebisa yango programme po eza eloko ya posa eza eloko ya mboka motu nyonso alingaka kolia yango. Tozokalinga mbizo na biso tozela ti na ndenge matungulu na biso ekobela. Mbizo na biso yango wana ezosala bamama nazwi na finiki na mbizo na biso ebela matungulu wana ebela. Soki ebeli tokoka kotala mbinzo na biso tokoka kotia yango na sani tokabola tomona mbizo na biso ndenge ekosala. Nayebisaki bino pie na ebandeli mbizo na biso mbizo ezota na Afrique na mboka na biso mbizo yaka na mabele mingi bandakala mbizo yaka na mabele mingi bamama foto sokola ngo bien kosokola ngo mbala moko te neti ngai oki kosala ozwi soko kolamba ngo lobi otianga ta na mai efani na mai evimbi bimisi mabele wana lobi na tongo ekosokola ngo sokola ngo ta 2 fois 3 fois omona mabele ekobima tango kosokola ngo tosokolaki yango totiango na nzungu na mbizo na biso totie ba spice mingi te bamama na tie eza ya kokalinga na lobi bien eza ya kokalinga eza keloko moko ya posa mutu nyonso alingaka yango po tozaka nango awa te na kati ya mboka poto bandeko. Na kati ya mbizo na biso natiaki nde l'huile d'olive po ezalaka nango moke nde tolambi natiaki citron moke tobaki tozangaka citron te na kati ya cuisine na biso bamama. Citron okoswata soit mbisi soit na makayabu soit na matungulu okati po bwakela biloko citron esalisaka o citron okosala yango na ti donc citron eza eloko moko ekozanga na cuisine te okotiango na babrochette ya nyama okotiango na liboke ya ngolo donc citron eza eloko moko ekozanga pe na douche te ekoki kozanga pe na cuisine te citron okotiango na mai omeli tozanga yango te. Entre temps totalaka nzungu na biso yango wana ezokalingamaka ezalaka matungulu na biso ebela nde tokotoka mbizo na biso tolobaki nde eza kokalinga eza kotia biloko mingi te. Na kati ya citron eza makambo mingi totiaki citron bamama totiaki mwa muscade totiaki kibe magie matungulu et c'est tout. Ya lelo totie tomate te bato mosusu babaka mbizo ya kosangisa na mayebo ya matoi na mbisa kokauka mbizo elambamaka modèle ebele mbizo oyo elambamaka modèle penza ebele yango nde tolobi kolamba eza différent ekolo na ekolo elambaka ndenge nango donc ebomi tungisaka te yalambi mbizo yango boye yalambi poko yango boye alambi loso yango ezaka boye mama ekolo na ekolo ezaka modele elambaka soki toki na baekolo na ekolo kokuta bato na bato balambaka mbizo modele na bango bato na bato balambaka mbizo modele na bango bamisusu batiaka mbika bamisusu basaka yango ya liboke moko mosusu mpe tokosala yango ya liboke tozoyekola mokosu tokosala yango ya liboke bamisusu balambelaka yango ata na nini ata na pondu baekolo ekeseni bamisusu balambelaka yango ata na pondu bamisusu ta mosusu balambelaka yango na ndunda bamisusu balambelaka yango na ndunda donc omonaka ekolo na ekolo ekeseni kolamba ekolo na ekolo eza nango ya kolambela mutalambaka ndenge na ye okebimisi solo nde siko na fufu okoli yango na kwanga toze matungulu na biso ebela tomeka mwa mungwa soki ekoti ekoti bien melebeka te nalobaki bien nabaki kotia pilipili po pilipili okozala bandeko mosusu mbizo eza eloko ya posa loba soki nazolamba yanga moko na kotia pilipili mbizo eza eloko ya posa moninga mosusu ekotala nabaki mbizo bakolia mbizo mama ayoka boye pilipili na osala moninga mabe
c'est la moninga mabe. Donc, il y a mon la boy ko tcha pilipili. Pilipili tam ta komi servir ye moko. Ta komi tche la pilipili. To tcha miso na biso na biso. Eza na ngwe loka ko omela te po avant. Ezaki na mayi nango wana. Kamsu basala kaso ba bimisi ngo ba sokoli. Bazu ba tie mungwa ba tokisi. Ba tokisi ngo na maya muke koti mungwa. Ndo moni bazumba moko balambi babandi kokalinga ngo. Kolamba ikiseni. Oyo eza kaka ya kokalinga. Bopesa ngata 5 minutes yususu te ba ko présenter mbinzo na biso. Mbinzo o na Congo bandeko. Ezelo komoka protéine. Mama bandeko. Ata boke au Congo boza ata kozonga na mbizo mukete boyela kabiso. Ezelo komoka protéine. So okanisi na Afrique. Bama wanda ko sela ba bébé na babuyi. Ba kozo ba kausi mbinzo wana, batuti tamsu bakena ngona mule, to anyingululi ya ngona na kinyungulu, je pense. A jusqu'au poussière wana ya mbinzo asali mwana buyi. Eza protéine ata mwana zona kwa shekor et ça saka penza. Ya mobile mama bokendaka Kinshasa kuna ba ma Europe sine bokendaka. Bozanga koyela kapso mbinzo te biso na Australia mbinzo za passe. Tozana mama mokonde azana mukanda akotisaka bambinzo ya moko soko azana ngoya moko kozana ngote nde to sombaka nde to kolia. Ezaka différente ya mbinzo za modèle misusu ya mike, misusu ya bazube, misusu ezaka ya jaune na monango na Zambie ya bazambie babi ya jaune na baliaka mingi ya jaune. Mbinzo eza modèle. Oyo eza mbinzo ya noir. Ngo wana mbinzo na biso ezokalingama na mafuta ya l'huile d'olive. Ezaka na besoin matungulu na biso quand même. Esali kitoko makasi na mekaki déjà mungu eza bien totia kaka kit magie na jeta muke na banzi ekoki eleka pete ekoki bien soko ozala kwanga no mama olie tokangi ngoto topusi yango koto oyo po topresente mpona so biloko ezalaka bio obandi kolakisa tina ndenge okopresente yango mbinzo na biso yango oyo tozotoka yango topresente mbinzo na biso ebimi kitoko mingi elenge ya kotia na monoko eloko aposa ezalaka awa te no boyebi bambinzo eza seri bainsecte eza seri moko na bapose makene na baoyebi makene na ekiliba na masupu nango wana ntango okofina pilipili ekobima kitoko. Ok, miko na biso mbinzo na biso yango oyo topresente mbinzo na biso yango oyo bamama bapapa bokotakota bomi abone na Henriette Kilumbu Shimbo TV bokokuta bambi modèle ya kolamba soko ozangi eloko ya kolamba na kote na ngai kota na Nadine Bola TV okuta biloko ya kitoko ya bien ya kolamba bambote na bino na di Bola papi Bola na bandeko na nga nyonso bokotakota bo like yango mbinzo kaka ya kokalinga tomate eza te eza kaka matungulu na ai feuille de laurier. Mbinzo na biso elibu na biso yango na mwa soupe nango yango wana bokotia na sani bolie. Ok, bye bokotakota na Henriette Kilumbu Shimbo TV bomi abonné. Ok, à la prochaine.